Mes chers compatriotes, archevêque Lobobo, je suis là. Nous avons un grand plaisir, un grand plaisir. Le Congo est libre maintenant. Le Congo est libre. Les enceintes, Makoto Bayoki, prière ya Lobobo, Tosepeli, Congo Fungwami, Sekeda Kufi, Bosepela, Sekeda Kufi, Bosepela, Ngana Sepeli, Oba Tetela Bina Ngalo Mamba, la Bini Lo Mamba Lelo, comprendre? Vous avez la chance pour la Mila Masangate, la Bini Lo Mamba, vraiment la Bini Lo Mamba, Nyeka Nyeka, Aïe, Nyeka, Nyeka, ok, Tosepeli, le Congo est libre maintenant, Sekeda Kufi, Bosepela, est-ce que vous allez? Nous avons fait Kimboka, Jida Sakei, à Congolais va se là. Merci. Bandeko. Mes chers compatriotes, archevêque Lobobo, je suis là. Nous avons un grand plaisir, un grand plaisir. Le Congo est libre maintenant. Le Congo est libre. Les enceintes, Makoto Bayoki, prière ya Lobobo, Tosepeli, Congo Fungwami, Sekeda Kufi, Bosepela, Sekeda Kufi, Bosepela, Ngana Sepeli, Oba Tetela Bina Ngalo Mamba, la Bini Lo Mamba Lelo, comprendre? Vous avez la chance pour la Mila Masangate, la Bini Lo Mamba, vraiment la Bini Lo Mamba, Nyeka Nyeka, Aïe, Nyeka, Nyeka, ok, Tosepeli, le Congo est libre maintenant, Sekeda Kufi, Bosepela, est-ce que vous allez? Nous avons fait Kimboka, Jida Sakei, à Congolais va se là. Merci. Voilà, allô Bandeko Nanga, Nzama Pambola Bino. A priori, nga nazana information oyote ke Tshilombo akufi. Naza ko souhaiter ngo pété. Mais ça na bato ebele bazo souhaiter kaka ndenge ya lobi. Mais eza pe na bato babenganga bayebisinga ke avion ya Tshilombo emonani na Bruxelles mais pilote akimi et que baluba bazoluka ye. Mais avant nazo information oyo ya tata oyo genome oyo nazwaki ya ndeko moko batindelaki nga ye a confirmaki ke Tshilombo azali entre la vie et la mort. Nazwa yango avant nazwa oyoyo. Toyokaye. Chers compatriotes, Toyokaye. Mbote na biso, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Bobanga bomi tungisama. Tshilombo azali wapi, ngamu na ela kibino information, na lupina bino azali moribond. Il est entre la vie et la mort, c'est-à-dire son excellence, monsieur le président de la République. Batebele ba fingi ngai. Pour fingai pourquoi? Parce que c'était une vérité. Une vérité, ça s'appelle la médisance. C'est-à-dire une vérité qui consiste à dire des choses méchantes. La médisance. Vous supportez la montée, vérité et tout qui bino. Donc il y avait des gens qui le considéraient comme un dieu. Il y avait des gens. Le temps, ils allaient kisi ya monene, ya ba vérité bisike batama. Quelle que soit la durée, il y a molili, il y a butu, moyetana kakaka. Image baso la kisabino na intense pour na ko camoufler bino ulobaki tata mokonjaza na ina mboka. Tata mokonjaza il est na mbetu ya hôpital na Belgique, azali entre la vie et la mort. Na minito na zolo bana bino, il y a des gens qui sont allés déjà acheter des bouteilles de champagne. Minito bato ba ko somba déjà ba bouteille ya ba champagne, bazo zelaka ka corps pof bafungoli. Bazo zelaka ba yoka ke akembeka bato bafungoli ba. Pour vous dire que Azanzambete, il est pété mouton,
Congo na maboko na ye akenamo. Le Congo est créé par le Dieu. Les Congolais sont un peuple de Dieu. Motomoko takoi ko nyoko la ba moti na niveau to komibwe. Moni information na pesibino poko swango siko ya munene nango a défendre ba médias international et ko yebisa bino ki Chilombo azana mbeto hôpital entre la vie et la mort. Union so bazolo bana bino wana ezalo kuta. Siko bozo ngo sérieux. Et la deuxième fois dans zone de l'épino de suite pour vous dire une vérité. Oza amateur koyoka. Oza monter ma bomba à Bombi. Tout ce qui va. 12 700 Français ont réduit considérablement leurs problèmes de prostate avec un simple petit changement dans leur routine quotidienne. Eric, un bon... Batu bazoko zelaliwa ya Chilombo. Ndenge batu basepelaki tango ndoki ya Mobutu akufaki. Mobutu batu bazeliwa na eka kakufa batu basepela. Lelo yo batu bazoko zelaliwa ya Chilombo akufa batu basepela. Donc eli kolobake 97% ya ba Congolais ba moni Chilombo aza mutu babe. Azo nyoko la ba peuple. Azo nyoko la batu nyonso soko za muluba te. Soko za kasayete pa ya Chilombo etaliote. Alors Chilombo amoni vraiment que ça ne va plus. Alubite photo sumbela ba Congo. Nazo muluba tuti oyo Belge lukola tatane aza mu Congo na pesa ye en plus amo yibi. To sumbela ba Congo siko. Mais biso ba vrai ne Congo to reconnaître ya tamukete. Parce que RDC est un pays ya ba chrétien. Alors na christianisme mwana alandaka nationalité ya mama na ye. Katumbi babenga ye juif te parce que mama na ye azala juif te. Ismaël mwana ya Abraham babenga ye juif te parce que mama na ye azaki juif te. Voilà. Donc ye lukola mama na ye aza muluba tuti. Et puis azo nationalité belge. Nous on la considère comme étant muluba tuti belge. Voilà. Donc le reste est à l'ébisoté. Alors bandeko, il semblerait ils qui piège bon remarquer qui tango Chilombo abimaki Kabila pe bimaki. Ba o bazana moi sagesse ba bika comprendre. Kabila bimi Chilombo pe bimi. Chilombo abimi na kakimeni Kabila pe abimi. Le reste makamso ya kolobate même si je suis au courant. Alors il paraît avion ya Chilombo depuis dimanche ils ont kati à Bruxelles na Belgique disons mais pilote a kimi na minute oyo baluba pilote a mona te mais bazolo bango pété bon tout la kaka batu musu ba lobby azapa ya batu na ye ya nani ya ba pharmaconnerie. Parce habité à un hôpital. Bandeko, au moins photo au moins sur yo ya pembe. Na tche kombo na ye awate aza vietnamienne. Aza milliardaire. Ba kangiye pour na détournement. A milliardaire hein? Ba kangiye pour na détournement. Ba condamné peine de mort. Peine de mort. Boyokinga bandeko peine de mort. Soki ezalaki na RDC na tango Mobutu baningalo ba Anginda. Anginda. Oui, vous devez. Pourquoi? Bon, oh eza Chilombo te déjà.
Allô, Bandeko. Botala moi place sur la Bandeko. Pour nous, ça la pont. Est-ce que vraiment ça problème? Hein? Pour nous, ça la moi pont place sur Wana. Est-ce que ça problème? Hein? Ah! Bambon ko yiba na ko yiba ko yiba na ko yiba. Ah, Nzambe. Wana bandeko obozo mona ezali Kinshasa na RDC. Bob sikana mela na ngai amela 20 Ludovic Biard. Est-ce que wana boyebi? Zamena ngai anglais oyo part of the Roi Manitou Ranch LB. Allez loko. Loka mwana mboka. Mwana mboka sale loko tu voto mela to mela. Wana prophète ba congolais hein? Deniles. Prophète ba congolais. Pardon na tiki na ganyo swana na komi na ngana Ludovic Biard. Voilà. Alors bandeko na banzi pona message wana ekozala ya suka. Toute la sauce. Wana Kasai, hein? Il dépêche. Mais mboka oyo balobi ko ba député basali. Mais ba place à boy ba pon wana eko coûter combien? Hein? Ba pon wana vraiment eko coûter combien pour ici là? Ah ndeko. Ça vraiment mawa. Ah akende kakadi.
toyo nalingo tshela bino ye est-ce que boyoki ye en tout cas bandeko nanga pourquoi bokoza na morte mboka oyo eza na badepute eza soki na banani tata mobimba aza na mwasi na bana il faut alela na libanda ya bana ke nzala bafuti ye te batuni ye bafuti yo te mpo na ni papa alobi parce ke mbongo eke na este bon bato mpe ya este kuna bazoliaka mwa fufu na likaya soda mbongo toyoki eke na Benin na Togo Chilombo na bato na ye basomi bandako kuna basite ndenge oyo Katumba mwaki asombaki na Afrique du Sud. Voilà donc bandeko eza pasi makambo sozo mona neti oloba me ofandi olobia di c'est pas la peine ya koloba parce que pasi eza penza ya pasi pasi tosala nini tosala boni bandeko na ngai tosala boni impayé. Bandeko, bomoni, kuna pe roulage impayé. Lukula impayé, azoluka siko mbongo na maboko ya chauffeur. Donc ndeko nanga soko tindira ndeko na mutuka na Kinshasa kuna yebake eza mutuka otindira ba soda. Voilà. Donc ezaka pasi na pasi. Bazako wela mbongo abimisa portable na ye et voilà donc vraiment za mawa mingi kozala na La RDC est un grand pays, c'est faux. La RDC n'est pas un grand pays. Le Rwanda est un grand pays. La Suisse est un grand pays. La France est un grand pays. La RDC est un gros pays, inutilement gros. Un pays obèse, infecté par toutes les maladies socio-culturelles, socio-économiques et religieuses. Vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Voilà la RDC. Voilà son peuple, les Aïrois. Il n'y a rien à dire. Les Aïrois sont envahissants et menteurs. Ils disent tous aimer leur pays. Mais pourquoi ils n'y restent pas? Pourquoi ils n'y demeurent pas? Vous avez l'or et le diamant chez vous. Alors restez-y. Qu'allez-vous faire chez les autres en leur apportant vos vices? Regardez ce que vous faites sur TikTok. Des insultes et de la vulgarité, de la désinformation et de la sauvagerie, de la danse à longueur de temps et des prêches et des pasteurs imposteurs. Vous n'êtes pas un pays béni, vous êtes un peuple maudit par le sang de Lumumba. Il vous a porté l'indépendance et vous l'avez tué. Vous avez tué Floribert Tibéa. Vous avez ignoré Kimbangu au profit de Jésus. Vous avez insulté les Congolais de Brazza qui pendant longtemps vous ont offert hospitalité, gîte et couvert. Vous êtes maudits. Comme Tchombe avait chassé les étrangers du Zaïre, les Brazzaville y compris, vous subirez la malédiction d'être chassé de partout dans le monde. Donc la RDC est un pays surpeuplé, inutilement gros, obèse, pas grand, non, pas grand, gros et obèse. Ah, bandeko. Tondi baga nyonso, hein? Hein? Yasuka yango. 4000 francs congolais, tu sais que dans la
pouvoir. Tshisekedi ayaki pour nous combattre Nzala, oh, ezaki na tanga Kabila. Alors, le peuple d'abord, on attend Kabila à pouvoir. Et là, quand Kabila bande ko sala des acquis sociaux, biso to no mona passe na tanga Kabila des acquis social. Mais hier, comme il a dégradé en monnaie, comme il est terrible. Et là, ça qui m'a parlé, Zaki n'a 17 000 francs, aujourd'hui c'est 100 000 francs congolais. Ça qui a fait Moulouré, Zaki n'a 17 000 francs congolais, aujourd'hui c'est 69 000 francs congolais. Ça c'est que Zaki n'a 4 500, aujourd'hui c'est 18 000 francs congolais. Vous trouvez ça normal? Quiz Zaki n'a 2500, 3000, aujourd'hui c'est 9 000 francs congolais. Soso Zaki n'a 2500, aujourd'hui c'est 17 000 francs congolais. Vous nous dites que ton père Félix Koubouni échange. Toi, il change c'est combien? Toi, il change Ezakoutou. Et comme il a 28 ans, comme il est qui a niveau à taux d'échange. Il nous dit ton père Félix change. Le coup là, maman va soda partout pour le mabé à Félix. Qu'est-ce que le bika mabé Félix pour comme Kobanga Banga. Bakangio. Soda n'a pas de Félix, c'est que d'Atien Anzela, on n'a pas voyou. So comme me kika kotanga comme Félix, c'est que d'ao à ça la bienté. Bakangio. Bakobeka on a niveau à Osakanate. Et puis vous nous dites ton père Félix change. Ma bolo mon abi c'est en assez. Tozo prier pour tout na moi. Félix a aussi sa mandat té. Nzama oyo ka prière na biso parce que atonyo comme qui natanga Kabila Félix a qui potonyo kwa maté. Ba vide caisse à l'état nyoso. Mbongo na caisse à l'état ezate. Tu de to komi de na ba nyonga ba 10 milliards wana parce que mbongo na caisse à l'état ezate. To komi ko futa mabato ba komi ko le calendrier komi ko se divisame ya moi mususu e continue na moi mususu. Félix c'est que au pouvoir tandis que ces gens sont en train de détourner l'argent. Ba malada la kutu ko lobate. Salité na Congo komi plus que 100 fois plus que tant Kabila est au pouvoir. Alingati na soto ko ba regretter Kabila parce que na Congo to komi kana biso to komi kaka Kabila zaki na awa to bengani ye Kabila zaki na awa to bengani loko za moins cher na Congo za cashne oya ya solo net ka na 100 francs alimete zaka paquet mobimba 50 francs aujourd'hui c'est 500 francs les paquets. À l'époque de Kabila on a insulté Kabila avec Félix là il est sorti abîmé la balabala pour le to bengana Kabila yesi quoi hier a comment où est l'intérêt ba député a comment où est l'intérêt ba ministre a bossa ni que peuple azo kufa nzala a la nzala. Et puis vous nous dites que Topé ça Félix chance. Bino le quoi bon c'est la Topé ça Félix chance pour poser la caisse à bambongo ba otine de la bino et zo ya kapuna bambongo mais biso Topé ça Félix chance c'était. Malgré biso bata basona tozo nyo comme tozo souffrir à niveau zéro. Totie ba bongo na biso na C. Félix a aussi sa mandat T. Ce Félix a 6 mandats. C'est que Nzambe na Topé ça c'est Tumbu la profession et Bimaka en 2016 parce que je vous enverrai les présidents les plus mauvais que celui-ci. Là Kabila était au pouvoir. C'était à Maroc que les prophéties étaient sorties. Tous ceux qui ont boyé, ils ont dit ça Félix chance. Félix fait quoi? Si ceux qui vont détourner maté. Nous va détournement, va ministère pour te va foutre à la tête. Tous ceux qui matricule, nous on a industrie qu'on a. Maintenant ton compte il a né un salaire à terre, un fois de droite, tous ceux qui ont 15 000 francs congolais. Eh papa, bino bato boza ba Afrique du Sud wana boza ba ndeko na boza pembe na fachi parce que natanga na fachi ça il y a iba na yo po ebike lobby ba bozo masu na pouvoir té. On souffre. Les transports, c'est combien Kabila a laissé les transports 700 francs pour quitter la pompage, pas comme à Zandu. C'est maintenant 2500 pour arriver, ceux qui me quittent 3000. Je voulais faire 10 000 pour que les gens ne posent zonga. Mais la Kabila 1400 aller-retour aux zongi. Pour la ligne, Félix a eu un biso. Et puis, Bino Bozana, on a non N. Biso, on a pour arriver à Félix Tshisekedi. On a dénoncé pour Tshisekedi. Et moi, quand on a mon anasouté, bata fatia côté à pouvoir. Moi, mon anasouté. Ote kondie, ote kate. Douane Kabila Tikara, on a 9 000 $. Douane Oyoyo. Et Zaka cher, on a Kabila 9 000. Aujourd'hui, un mandat de Félix, c'est combien? Est-ce que Kamoka Liban même de Bama Tinabiso douane? Ou bien Bande quoi Félix, ou Bouti, Poto, Baeba Tondi, na port matadi pour nous 18 000 $. Ceux qui ont bondi, c'était au foot 18 000. Mais 17 000, 16 000. Pourquoi vous voulez que sont matés? Vous voyez qu'il faut s'enrichir, ma bino, biso doit être n'importe qui cabino, biso doit passer par cela, ton bima la balabala, ton bima la fatia au Kende. Le quoi bino, vous avez intérêt, car vous avez intérêt à Fati, vous aurez pas bon, biso to kufa anzala, Tonio Kwamaka, vous piquez pour nous, ils ont 1000 francs, de l'autre 5 000 francs. Makemba, ils ont 1000 francs, de l'autre c'est nos piquants, moi, 5 000 francs. Et puis vous nous dites de laisser Félix au pouvoir. Achaka basoda nenga teba mo partout, mais qui faut tant comment Félix n'a pas un jour, mané les capes silaka. Atabiso to kokite nzamba obimise na pouvoir. Merci beaucoup, na pesi no merci. Bandeko. Donc ce botali partout bazolo baka ma bête. Donc mutu mo côté à moins cause la muluba aveugle. Ezanga tem trésor ba.
donc mutu tout pas ezali mutu moko so ndima Tshilombo azate parce que incompétence monani na niveau moko qui tribalisme monani mais on ne peut pas reconstruire ce pays na qui tribalisme dit ba incompétent ba compétent ba aux États-Unis ba au Canada ba au Belgique ba au France ba tondi ils n'ont jamais travaillé ba nyonso première fois bazo travailler yango wana to mona ki Jekoko un aventurier de mauvais goût buka banda ko ba tout ça là ba le tout ce que soutient sans solution de rechange tout ce qui a été. Mais comment dit ngana yebisa bino na 2018 Muluba azana motema bolingo pe mawate compassion Muluba zakana yango te azana loko wana te na lobana bino ke tant que RDC ekozala na baluba tozana baluba boza boatu o benga pona ko souffrir soki boza 4 boza mungala boza bunza nani mokongo ki tabandundu so boza ensemble soki moluba moko kaka ye wana vous allez comprendre que oyo aza mutu na biso te moluba moko soko kaka aye wana bomona ke aza mutu na biso te na bagisement na ye na langage na ye na comportement na ye na caractère ne boko comprendre vite que oyo aza ya biso te. C'est pour vous dire que moluba aza congolais te parce que congolais na ndenge Tshilombo azwi boy. Mais comment peut-on voir détournement na détournement qui mo yibi tina bana mike baby que Tshilombo ba kamere bango nyoso ko yiba na mais comment pourquoi ça ndengo ata tu mitema ma bezali mais pas à niveau yo hein ceux qui bato benga yo pas la kufite pas tout nyoso do baso c'est ka akufata ba respirer mais comment tu bako ça ndengo wana et tala ba route tala ba pont mutu mbazo kumisaka ba nani ba député na ba ministre ba député ba ministre ah ba wana batu na ye mais bateau ya C donc Tshilombo azana ba côté tra soda ndinga zo lela ba ye akosenga mbongo ba na ye mbongo zana ekena est nyonso tra mama na zoloba na suka sanza ba pesa 15,000 francs congolais ndeko muso azaka suna Kasai kuna Kasai asala sur place nini wana bima combien de mois ba futi été jour ba futaka ye ba pesa 60,000 francs congolais 60,000 francs congolais et ça combien ce qui $20 alors bandeko na moni funa kata awa bon bende na ipsino ngai personnellement naza na nouvelle mon côté ozo talesa ke Tshilombo akufi moi attaque mon sel nzambe na pesi ye na maboko nkolo soit okufa kolo soit okufa te kaka kolo mais ngai naza na souhait mon côté mais vraiment c'est malheureux c'est vraiment malheureux et na souffrance à peuple. Mes chers compatriotes, archevêque Lobobo, je suis là. Nous avons un grand plaisir, Le Congo est libre maintenant. Le Congo est libre. Les enceintes, Makoto Bayoki, prière ya Lobobo, Tosepeli, Congo Fungwami, Sekeda Kufi, Bosepela, Sekeda Kufi, Bosepela, Ngana Sepeli, Boba Tetela Bina Mamba, la Bini Mamba Lelo, comprendre? Vous avez la chance pour la Mela Masangate, la Bini Mamba, vraiment la Bini Mamba, Nyeka, aïe, Nyeka, ok, Tosepeli, le Congo est libre maintenant, Sekeda Kufi, Bosepela, c'est comme Zali, nous avons fait Kimboka, Jida Sakei, le Congolais va Sepela, merci. Merci Bandeko na Tikibino. Bible la mission na Luc 12:2. Rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Donc vérité à Tshilombo, ce qu'on a dans Dubaï, to azapa ya ba bato pharmacien, soit un hôpital ou bien ça toujours en Rwanda. Bible la mission, rien ne restera caché éternellement. Soukanango tokoye ba vérité. Nzambe apamula bino ba oyo ba ceux qui sont en hôpital ba oba ko prier pour naye abika à reprendre musal naye à corriger bo prier pour naye
oyo bamoni ke bakoprie te obligation eza te. Merci beaucoup peuple congolais, nzambe aza na bino.